Ingeta, la famille, Ingeta, Bokota, awa, matière sur matière, awa, dossier sur dossier, awa, makambo sur makambo, bande konanga, jibe piana, hein, la famille, makambo zali, hey, zambe na lola, zambe na bomoy, oh, nini lisusu tokomiko yoka nzambe tata, zambe. Je m'excuse la famille. Tala kaka kotonda tokomi kosala ba renvoi ezalaka toujours bongo. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers boutchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na jibe mpiana na bandi ebele abatu toyebi deja mwana ya jibe mpiana oyo autaki kokufa na kombo ya Océane Mpiana ba kundaki c'était depuis le vendredi. Nde bakundaki ye na Paris, bakundaki ye na Paris, mais présence ya Jibe Mpiana etikala kozala te, Jibe Mpiana kendaki te. Lelo oyo bandeko nanga makambo ezali, makambo ya somo, makambo ya kobanga. Congolais asiliki, Kongola lobi turo na olobaka na chiluba. Moyen na loba lisusu na lingala to na français ezate fo na pesa Jibe Mpiana message penza na chiluba ayoka. Bande konanga avana ya kokota na momo zindo ya mwa makambo na biso ya lelo ya oyo tozo ya ebele bimi na kombo ya Jibe Mpiana ekozala malamu to ya to sensibiliser nanu bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Christian Poi. Na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ye moko la parisienne ya Tongo, madame Judith Tiampovisa. Bambote nanga na Franesse NM Franciel NM. Et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela.
la santé n'a pas de prix. Quand est tolobaka, soki na nzoto na yo ozomi yo kabiente et kozala toujours malamu. Benga Gafker na lumbangu aya kosunga yo. Gafker azawana asunga kabande kona biso nyonso oyo bazana problème etali santé. Omoni ke na nzoto na yo ozomi yo kabiente. Benga Gafker na lumbangu aya kosunga yo. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ibele o bozo célébrer ba anniversaire na bino. Kandenge, je m'excuse. Tolobaka ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli ebele abato. Basi bakufa mais soki yo nzambe azo batela ti mokolo anniversaire na yo lelo ozali. En tout cas, Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bande kona biso nyonso o bazana matanga ba o nyonso bakufeli papa, okufeli mama, tata mwasi, mama kulutu, mwasi na yo to mobali na yo, mwana na yo. En tout cas, Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga. Courage na bande kona biso nyonso o bazo lekisa to bazo leka na ba moment moko très difficile. Je sais que un mosusu dans la vie il y a des situations oyo ovandi oyo moko lobi zambe na sala nini na iba ya nani na lia ya nani. Pourquoi yanga situation ezotambola bien te? Peut-être ozo lukaka musala pendant des années, peut-être lukaka voyage, peut-être ezalaka kobota mosusu eza libala. Naeka kopesa yo courage, kangama na Yesu kotika nzambe te, ce qui est impossible aux yeux des gens ezalaka toujours possible et pas ya nzambe na biso. Voilà. Bande konanga to ya kokota na mozindo na makambo ya Jibe Mpiana. Mikolo ezaka Jibe Mpiana na Jibe Mpiana bande konanga. Que pasa? Que pasa? Makambo ya Jibe Mpiana ekomi nini? Mituna deja eza ebele. Pourquoi Jibe Mpiana akendaki kokunda mwana na ye te na poto? Mwana na ye penza makila oyo tolobaka makila na yo. Pourquoi akendaki te? Mituna eza ebele. La plupart des gens se disent que Seguin Mignon akufaki. Jibe Mpiana abimaki neti Seguin Mignon azalaki mwana o Jibe Mpiana ye moko abotaki. Il était vraiment inconsolable. Mais tango tokomi na tango ya mwana na ye moko o ye moko apesa semence la famille. Mais esengo ya elongi ya mawa plutôt ezate. Soki tozongi ata na veye mortuaire oyo salama na kin. Bande konanga na landaki yango ka ndenge ba o deja balandaka Étoile Nines TV ba yebi na tiela kibino. To mona ki biso nyonso. Jibe Mpiana azalaki na ye wana. Azo sala na ye ba snap na ye. Téléphone na ye wana. Ba photo ba selfie matakita. Il y a même de ces personnes où bazo lo bakeno abandaki kolanda nde veillé mortuaire oyo salama na poto te. C'est faux et archi faux la famille. Yo koki kozala na veillé mortuaire na kin. O banda kolanda oyo ya poto. Mais déjà soki babandaki ko filmer oyebi ke na suka bakotindelanga ba vidéo nyonso na kolanda ngo. Mais tomonaki Jibe Mpiana azalaki toujours focalisé, concentré na téléphone na ye. Azozwaka ba screenshot, azozwaka ba selfie, azozwaka ba Snapchat, bande konanga ba vidéo ba Snapchat. Donc ezo salaka pasi penza ya makasi. En tout cas bande konanga na boy nanga kokota na mozindo na kokota poto betela lisolo oyo. Toyo kananu ndeko moko alobi ya koloba na ye na lingala te, azo ya kolobela penza Jibe Mpiana na chiluba. Biso nyonso toyebi Jibe Mpiana azalaka muluba. Peut-être soki balobeli ye na chiluba nde Jibe Mpiana koyoka bien. Toyoka nanu et puis on se retrouve juste après. Benangote chituka njikwambila malou ki malubi pato wakwetu wowo jumwonetu njikwambila chibangu njikwambila malou ki bipato mwaneba wakuvwani mwaneba
Simambala ba chilwe kombo kota bo. Njukwambila chituka oh mwana yo na sepeli te. Il faut moi la place moi no bakundie. Toza biso nyonso na mawa ya mwana na biso to tika ye to zonga to ana kata sal biso tu nebo mwa mokilo nyonso to lela meloko nga na dolela ka binadama sega kufaki binadama okendaki binadama okendaki cimetière sega okendaki tomoni na ba video na ba wera mais oya mwana na yo binadama tomoni yo te te dide basela za tata mwana oyo te binadama nde yo za tata ya mwana oyo yo tomoni oyo te te emela liasa ya tata mwana oyo te aza tata ya mwana oyo te nga mpe aza tata mwana oyo te naza na famille ya jibe te nga muluba naza muluba mena na famille ya jibe te jibe nasepeli eloko asali te nga nasepeli te po nga masa Yves Longondo Chéri Chibangu Chibambalo na masa Yves Longondo so tuni pe masa na Jean-Marie Malomba aoyebisa bino na sepele eloko te po yepa sepela na ngote so yo sepela ngota atake muluba to atake mwana pari to sola na masa na Jean-Marie Malomba tolobi ke jibe il faut ya na bokanga kendo to yende te mwana na yo to kango ndoki po yana to kango ndoki po yana ya patelika pifa concert na sepela ngote ya sege akendaki to kendaki na ya sege to moni bakona wera bakende cimetière ya sege oh mwana oyo ya bochi nga sepela ngote chituka njikwambila malou kimalubi pato wakwetu wowo ju mwanetu njikwambila eu chibangu njikwambila malou kibimpa to eu mwaneba wakuvwani mwaneba simambala ba chilwe kombo kota bo njikwambila chituka oh mwana yo na sepeli te il faut moi la place moi no bakundie je m'en fous concert ce n'est pas liwa ya mwana na yo oh mwana yo tshela mukili oh mwana yo zo buleke mwana okunda yo ko bokunda mwana chituka malunu kwe njimunanga to bon merci beaucoup Chibambalo Jean-Marie Malomba okay ngala ngala ba Malomba Jean-Marie Malomba azao Jean-Marie Malomba ya kana boye Jean-Marie Malomba viens Yves bonjour Yanani bafuta dambongo bafuta somba mona polote bafuta mbongo panoko viens yara s'il te plaît. Voilà. Hey, Balouba, s'il vous plaît. Bon, interprétez les biso makambo yo ndeko na biso auti koloba awa na chiluba. Oyo auti kolobela. Jibe mpiana na chiluba. En tout cas, ba momo susu ezolekelanga. Na yebaka mwa chiluba muke. Na yebaka nanga chiluba penza nyonso te. S'il vous plaît, soki bozali awa bosalela biso ba interprétation kandenge ezalaka nga pe na salela bino ba interprétation na makambo susu. S'il vous plaît, soki bozali awa mwa interprétation et osalanga malamu. Hey, la famille ezaka makambo. Ndeko na biso oyo auti kobeta lisolo a na chiluba aza moko ya ba camarade ya leki ya mama ya Océane. Donc bino moko boyebi famille ya mama ya Océane eza famille Longondo. Alors ya za camarade ya leki ya mama ya Océane. Déjà ba nungu ebimaki ebele tango Océane akufaki ebele ebimaki tolandaki biso nyonso d'ailleurs na audio ya mama ya Océane ndenge abandaki kolela alobi bayibi nga mwana biso nyonso tolandaki audio wana na tiaki yango kutu na chaîne na biso. En tout cas, à partir à audio wana et salati moi mbutu la plupart des gens balobaki que non mutu allié moi na eza jibe mpiana. Moi déjà makelele ezalaki ebele penza ya makasi ezaki ebele ya mukete. Et après ça toyaki komona lisusu awa ba audio mosusu ebimaki que non ndenge eza boye Roger Ngandu azalaka porte-parole ya jibe mpiana ebele abatu toyebi Roger Ngandu. Alors, selon Badir, balobati que non ndenge za boye Roger Ngandu akendaki kozwa ka leçon ya Océane mpiana akendaki kozwa ngo na ndaku selon ba explication
natielaki bino lisusu bamakambo nyonso awa kaka na chaîne na biso Etoile Nines TV moya nazongisa yango eza te. YouTube eza na mibeko ifo nalandela mibeko ya msala. Alors selon ba explication akendaki kozwa kaleson ya Océane. Alors Océane ayaki kobenga mama na bango mpona koyebisa ye keno kaleson nanga ezomonana te. Ye Roger Ngandu akendaki kotikela mwana enveloppe ya kaki, enveloppe ya mbongo. Bandeko nanga yango place bamakambo pe eyaki ebele sur les réseaux sociaux et surtout koya kotalela na côté ya Jibe Mpiana tokota na orchestre na ye batu baza kokufa se kokufa ezalaki kokufa ya Sege Mignon na pota kokufa ya Zulema na pota kokufa pe ya neve na ye pe akufaki et après toye komona kokufa ya Océane Mpiana oyo akufaki batutaki ye donc ye pe pota kaka. Bandeko nanga en tout cas eye kosala mwa mbutu batu bakomaki komituna est-ce que liwa oyo koki kozala liwa moko normal to eza na mutu azolekisaka bango. Alors toya kovanda la plupart des gens d'ailleurs se disaient que ndenge eza boye Jibe Mpiana aokende kokunda mwana na ye. Même moi j'avais vraiment de l'assurance. Je disais d'ailleurs na bémission que non, Jibe Mpiana aokende kokunda mwana na ye. À ma grande surprise la famille nayaki kovanda jeudi nayaki kozwa appel baye koyebisanga ke non ndenge eza boye. Est-ce que tu sais que Jibe Mpiana oyo ozokotela aokende kokunda mwana na ye te. La famille na vandaki na lobi Jibe Mpiana akende kokunda mwana na ye te pona nini. Selon ba source d'information babenga kinga balobi Jibe Mpiana il paraît qu'il azobanga que soki ake na poto bakobeta ye. Famille ya mama Nicole longondo ebandaki kozela babeta ye. Et aussi après toye kozwa pe bapel mosusu baye koyebisa biso ke non Jibe Mpiana okende poto te. Pourquoi? Parce que atikala kozwa visa te. En tout cas makambo ya visa nga na sombaki yango te. Pourquoi? Parce que je sais que déjà dès le départ ba musicien na mboka na biso bazalaka na facilité na côté ya ba visa. Bazalaka na facilité parce que tout peut arriver avec eux. Raison pour laquelle je m'excuse. Bazalaka penza na facilité ya makasi pona makambo oyo etali makambo ya ba visa. Mais peut-être ya kobetama. En tout cas ka ndenge ba rumeur etambolaka. Nga na yebaka ezalaka que soki peut-être ezalaki Jibe Mpiana azalaki ya kobala na mama Nicole longondo nde mama Nicole aye kokufa. Mwana penza nde bokobanga ke famille ekoki kobeta. Mais koloba keno mwana na yo moko tiaki semence na yo mwana na yo moko aya kokufa bakendo beta yo à l'occasion de quoi. Et au-delà de ça ba musicien mboka na biso baza bato moko baza na sécurité ya makasi. Baza na sécurité batu na bango bazalaka partout dans le monde. Donc bisika nyonso bakendaka bazalaka toujours na ba fan na bango. Donc sécurité déjà ba fan na bango ezalaki kuna ya makasi famille elingaki esala eloko te. En tout cas eza makambo moko eza vraiment clarté to lo bango ka bongo. Mais en tout cas quand na boloba boye bakaminga na ninga nanga ko juger mutu mena ninga toujours kotalisa bato ba paramètres. To mekana ni kotala ba paramètres la famille to za la batu to linga koya ko juger mbangu Jibe Mpiana te. Bon na ebite oyo Jibe Mpiana asololaki na mama Nicole. Na ebite parce que to yebike na Congo na biso Jibe Mpiana pe aza na famille. Peut-être bayokanaki ke comme na Congo naza na famille moya bango nyonso baya kokunda mwana ezate biso na Congo awa to sala matanga. To yebite peut-être eza makambo basololaki na kunzu ngana bino to yebite muto ayebi vérité wana ezaka Jibe Mpiana na mama na biso Nicole. Mais oyo na yebi esalemaka te ata soki boza na famille. Jibe Mpiana za na bandeko na ye na Congo peut-être famille elingaki esala nango matanga kuna. Mais Jibe Mpiana il fallait que kaka akende amona place bazokunda mwana na ye. C'est vraiment une obligation. Il fallait que kaka akende place bazokunda ka mwana na ye. Kala mingi te aza na concert. Toza kana bino awa dans quelque temps awa aza na concert oya kokende na poto kobeta. Siko to yebite na poto wana kokende to ako canceler to ako annuler concert wana ngana bino to yebite. En tout cas bandeko nanga situation oyo eza situation moko eza vraiment clarté eza situation moko eye na ba confusion ya makasi.
yango bandeko na nga bamosusu bazoya bazoloba ke non ça se confirme que mwana wana atikala kozala mwana ya Jibe Mpiana ezalaki kaka ye mwana nde abandomi pesa epa ya Jibe Mpiana. Bandeko na nga biso pe totikaka kolobaka mabe mpona bawei moni mutu soki asi akufi totika mutu akende opema biso toyaka awa toya kojuge te ke non aza mwana ya Jibe Mpiana te mais soki azalaki mwana ya Jibe Mpiana te alingaki alata kombo ya Mpiana wana te soki ti lelo alataka kombo ya Mpiana wana tina ndenge akufi seki aza mwana Jibe Mpiana eza kaka barealité eza ebele mais mutu oyo ayebi barealité nyonso oyo eza ka Jibe Mpiana. En tout cas Jibe Mpiana soki okendaki kokunda mwana na yo te na ba raison kaka oyo ezangi tina ya koloba keno obande obanga babeta yo. En tout cas je suis désolé nga déjà depuis matanga banda ebele ya bato baloba ebele concernant Jibe Mpiana na bandaki toujours ko défendre Jibe Mpiana na bandaki toujours ko kotela ye mais koloba keno Jibe Mpiana utikala kokende kokunda mwana na yo te. En tout cas esalaki nga pasi. Je suis une mère naza mama ya bana na yebi ndenge kobokola bana ezalaka difficile ezala na côté ya mama ezala na côté ya papa ezalaka difficile bino nyonso bozo souffrir mais soki komi ke mwana kufi en tout cas ezalaka toujours malamu bino nyonso ba parents bozala aza soki bozalaka ensemble te mais papa ozala wana mwana yo ya suka oyebisa mwana na yo au revoir. Donc tina mwana azalaki na nini na morgue Jibe Mpiana atikala komona mwana na ye te ya suka ndenge mwana na ya kufi atikala kokende komona mwana na ye te, ce qui est dommage, ce qui n'est pas bien. En tout cas ezosala pasi bandeko na nga na otiela bino lisusu mwa ndeko na biso moko na kombo ya Mervin ye pe aza na mwa maloba oyo ayaki koloba pona Jibe Mpiana tolanda ye nanu et après tokozonga lisusu pona ko continuer analyse na biso kande tosala analyse. Voilà toyoka ufeli mwana ozwa ofilme olia pe mbebo chepe na snap euti wapi pour dire quoi aza na affection note alinga kite mais yo loko okoli mama boy kolakso papa mais yo komi koluka papa pour aza star. Non, arrêtez. Mais regarde ta maman, elle est toujours là avec toi jusqu'à la fin. Les enfants, boycottons vos parents. Bo boycotter ba papa, ba bizenga ba papa banatina te. Les papas responsables. Mais ba papa irresponsable, ça vaut pas la peine boluka bango. A tout ça à $50, papa n'a pas $50. Ko luka été. Na répété les bino. Ba luka ka papa te. Papa responsable sera toujours là dans ta vie. Oye comment que na luka papa mama boy, mama za maman, mama protégera mwana. Mama soit lobino mama papa noté ko luka ye te yoka o mama lobinao. Et cette vidéo, bobombe langango. Pour na bana nango bana libomo, na bana nga ona na bango. Lona koufi, baeba comment leur maman. Voilà, de retour la famille, de retour na bandi ebele abatoto uti les susu koyoka message ya Mervin ndenge ayepe koloba et pas ya papa chéri. En tout cas la famille comme je le disais, situation oyo za situation moko eza complexe. Eza situation oyo bandeko na nga na oyeba te toloba nini tondimela bato oyo bazoloba keno Océane Mpiana atikala kozala mwana ya Jibe Mpiana te to tondimela bato oyo balobi ke Jibe Mpiana abandaki kobanga soki ake kuna bato bakobeta ye parce que déjà famille ya mama na biso Nicole Longondo na bato mosusu babanda koloba keno ye mutu alie mwana yango abandaki kobanga. En tout cas bandeko na nga eza situation moko na oyeba te na oyeba te ezaka pasi pe mawa yango bandeko na nga na eko profiter pe pona kopesa mwa conseil na bandeko na biso oyo bazolandaka Etoile Nines TV s'il vous plaît bana na landaki message ya suka oyo mama Nicole ayebisaki Océane tango bazotia ye na libulu alobaki message moko alobi bana boyokelaka ba parents na bino boyokelaka ba parents na bino soki parent na yo apekisi yo kosala makambo kingani kosala kango te. Eza message moko je m'excuse, eza message moko soki nano okoteli yango na mozindo te okotikala ko comprendre mama Nicole alingaki aloba nini.
Donc na comprendre penza c'est comme si maman Nicole mingi abando pekisa mwana na ye Océane kozala pembeni ya papa na ye. C'est comme si na message penza maman Nicole apesaki. Bandeko na ngai ya basi, bandeko na ngai. Kande na lobaka, mama nde ayebaka. Papa ya mwana azalaka nani? Ezala basi ya mabala, ezala basi o bazana mabala te. Mama nde muto ayebaka. Alors soki oboti na mobali, ezalaka malamu soki yo mama olingi te ke mwana na yo azalaka relation na papa na bango parce que o suspecta mo makambo moko boye. Vandisa mwana na yo yebisa ye vérité. Moni eloko ebomaka biso ba Congolais mingi ezalaka nini? Totikala koyebisa bana na biso vérité. Yango bomona kata bana, surtout bana basi, mwana bomona akomi kokola, akomi komona ba période, mais okomona olie mama lakisa mwana, yebisa mwana keno ndenge za boye, soki osali boye okozwa zemi. Mais omona biloko mama yebisaka bana. Soki ka mobala simbi yo na likolo directement zemi. Yango bomona bana ebele bakota na ba erreur ya kozwa ba zemi. Pourquoi? Parce que bino ba mama bozo yoka bana na bino moko soni. Yango eza malamu oboti mwana na papa omoni ke yo na papa wana bozalaka lisusu ensemble te ba raison ezali tango mwana zokola à partir à âge ya 10 ans okoki kovandisa mwana na yo okomi kobetela ye lisolo ya makambo ndenge ezali comme ça mwana azokola azoyeba papa nanga azalaka boya ata lelo soki azongi na vie nanga ata soki papa nanga lingi azongi la responsabilité ya balozwaka charge nanga l'essentiel na yebi papa nanga auti wapi ba intérêt na ye zanini ekozala malamu. Mais soki yo kobetela mwana na yo masolo te mwana na yo akomi koyoka ba masolo libanda yango bomonaka bana mosusu ata soki olobi akotikala koyoka te. Eza bongo. En tout cas situation ya Jibe Mpiana eza penza pasi pe mawa. Jibe Mpiana asalaki mabe nga penza soki ezalaki makambo keno aboyaki abangaki bakokendo beta ye fallait akindi. Si réellement batu bazalaki na posa ko beta ye ba beta ye kasi pona mwana na ye parce que mwana kotala bien Océane wana alingaki papa na ye kotala penza bien Océane alingaki papa na ye ata ya suka alingaki alakisa ta bolingo ya muke ke kolakisa ye sabotage na jour bazokenda kunda mwana yo ozoya kolakisa mwana na yo sabotage kolakisa penza mwana na yo keno nga penza na lingaka yo te na tikala pe kolinga yo te. En tout cas eza pasi penza ya makasi. Courage na mama na biso Nicole. En tout cas douleur oyo eza ya makasi na kote na yo parce que omoni mwana na yo ndenge bando kola tina ndenge mwana na yo aye kokufa. Rêve ya parents nyonso ezalaka keno okola bana na yo bakunda yo esalaka pasi soki bana yo mama okomi kokunda bana esalaka penza pasi ya makasi. Yango neye kopesa paka courage na mama na biso Nicole Longondo bisika nyonso ozolandaka biso courage na yo kaka. Mais côté ya papa na biso papa chéri tour oyo obeti penza mabe nga na jijaka na nga batu te na mingi na kotelaka batu mais nalobaka toujours soki muto asali makambo moko eza bien te ekozala toujours malamu te tolobeli ye pour que ete ya bamosusu ete ya penza bamosusu elingaki ezala bien penza mingi makasi. Voilà la famille tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge toyebisaka bino toujours et encore que non biloko ya kitoko eumelaka te suka na biso yango oyo soki nano otiela biso partage te otiela biso ba commentaire te s'il te plaît tiela biso commentaire soki osalela biso partage te c'est le moment salela biso partage. Permettez-moi de vous dire bye et à la prochaine.